tata mama bande kombo te bisika biso bozuli bakuli ya bolandi basango na biso na radio télévision ACK bo topeki mi tata Nzambe eumela onte ya mabota babino pe totombeli bino bobandeli elamu ya poso tokofungola basango na biso uto ndako ya misala ya tata mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi Tshilombo wapesika mokolo ya enga eleki ayangisaki bongo ba membre ya conseil de sécurité na tina na kotala mambimanso mazali koleka na eko na biso mingi pena na engumba ya Goma na Nord Kivu wapesika masasi mazali kondongwa na kati ya ba rebelle ya M23 pe ba force loyaliste ya FARDC elongo na ba wazalendo tolanda réunion ya ngolo lenge elekaki na maloba ya Patrick Muyaya azali bongo ministre ya communication et médias azali bongo kolimbolela biso manso na lopoto. Il est à 23h40 et je crois que le président de la République, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo, est encore en ce moment précis en train de travailler. Cette réunion, c'était pratiquement la dernière d'une très longue journée parce qu'il y avait à la fois le besoin de suivre de près la situation sécuritaire à Goma. Vous savez que ce matin, des camps des déplacés ont notamment été touchés par des bombes. Il était question d'étudier tous les mécanismes, notamment avec les responsables tant au niveau du gouvernement qu'au niveau de l'armée, pour voir comment on assure la protection et la sécurité des populations. Parallèlement à cela, vous avez suivi qu'il y avait aujourd'hui la demande de la République démocratique du Congo, une réunion publique du Conseil de sécurité qui s'est tenue spécialement ce dimanche, où la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a eu l'occasion de présenter la situation globale et c'est que la République démocratique du Congo souhaite. Et dans ces mêmes esprits, le président de la République a eu plusieurs contacts avec un contact diplomatique pour évidemment étudier tous les tours de la question. Et donc à ces propos, le président de la République a tenu d'abord à exprimer toute la solidarité du gouvernement et de lui-même envers nos populations qui sont affectées et qu'à ce niveau, toutes les dispositions sont prises pour nous garantir la sécurité et la protection des compatriotes, parce que nous savons qu'il y avait justement, par exemple, ces bombes qui sont tombées sur des camps des déplacés. Il faut s'assurer que les vies humaines sont préservées. Voilà, en synthèse, les tours des questions qui ont été abordées ce soir autour du président de la République. Nous sommes dans une situation de guerre où l'actualité évolue, elle peut évoluer à tout moment. L'idée ici, c'était de regarder qu'est-ce que nous devons faire pour assurer que nous avons protégé nos populations. On ne va pas aller dans un débat spéculatif parce que nous sommes le gouvernement autour du président de la République et comme nous le faisons habituellement, nous aurons l'occasion de revenir au regard de l'évolution de la situation pour vous faire le point. Mais pour ce soir, la priorité était de regarder, et notamment avec les responsables militaires, comment on préserve les vies humaines. Vous savez qu'il y avait la détermination des autres. Vous savez aussi que nos forces sont très déterminées. Et donc, au milieu de cela, il y a une population. Je pense que cette population, le devoir du président de la République et du gouvernement, c'est de s'assurer de leur protection. Et c'est cela qui a fait l'objet aussi des contacts diplomatiques du président pour lequel nous aurons l'occasion de revenir en détail dès qu'il y aura des éléments à partager. Merci. Tokokende sika na biamba ya politique mingi pena na FIDEC wape sika mokolo ya poso eleki na bokamba miande ko Papimbedi wazali bongo président fédéral ya FIDEC na Moamba yanga nisaki ba cellulaire ba communal na tina ete ba kwa bon ko sala likitali ya bango ya poso eleki na kati na bango balimulaki mayimbi makoki bongo ko kamba bango na mobu ekoya pe bazanga kite ko sala déclaration politique na bango Bela moko na memanso mazali koloba malikolo ya autorité morale ya FIDEC pe président national na bango mona mboka honorable Dédé Mopassa tolanda déclaration politique ya bayi fidèle Moamba na maloba ya ndeko Papimbedi azali bon kolimbolela biso yango na lopoto. République démocratique du Congo, Front des indépendants pour la démocratie chrétienne FIDEC, comité provincial du parti, déclaration politique des Front des indépendants pour la démocratie chrétienne en sigle FIDEC. Nous, présidents fédéraux du Front des indépendants pour la démocratie chrétienne en sigle FIDEC, manifestons toute notre profonde consternation au sujet de la publication d'Opinion Info Sidi, datée du dimanche 12 janvier dernier,
sur les réseaux sociaux, spécialement relatives à des graves et gratuites allégations portées à tort contre notre autorité morale, son Excellence Madame Marie-Thérèse Fifi Masuka Saini, et notre président national intérimaire, l'honorable Dédé Moupassa Lukobo, par des prétendus cadres et membres du parti non autrement identifiés. Et rejetons en bloc toutes ces fausses accusations qui, en notre sens, relèvent plutôt de l'acharnement et de la diffamation à l'encontre des autorités du parti, du fait des hommes mal intentionnés, dont nous remettons en cause l'identité des FIDEC et l'authenticité de l'information. Et réitérons toute notre loyauté et fidélité à notre autorité morale. Adressons toutes nos félicitations au président national Haï, dont la vision de redynamisation du parti est porteuse d'un souffle et une porte ouverte vers des horizons d'un parti encore plus fort. Tokesika na ONG vient et voir au balengeli bongo malakisi ya criminologie pe pharmacologie na banso ya somi bazali bongo na Kinshasa mingi pena na ngambo ya Chango na tina ete ba kwa pesa bango meko iko sunga bango ete ba kwa kosala misala na bango malamu ba banso basengeli bongo kolanda formation yango ba koki bongo kokita na siège ya vient et voir ezali bongo na Kingasani tolanda manso lokola mazali koleka. Lisanga ya vient et voit bazali bongo kokoba na malakisi mingi pena na oetali bongo criminologie pe bongo pharmacologie sengo ba ete basenga ki na bana banso ba bazwa minzinga nzinga na komini ya Masina ya Njili ya Kimbantseke pe bongo na tina ete bakoka bongo kolanda formation et na manso esengeli koyeba ete formation yango ezali kozwa 3 mois wapi esika moto azali kobima bongo OPJ topé akoki kobima bongo pharmacologue maté ya mango malali bongo kozwa ma na siège ya vient et voir où ezali bongo na boulevard Lumumba etalani bongo na commune ya Kimbantseke esengi koyeba ete manso mazali bongo na bokambami ya ONG vient et voir obakani kopesa population lolengini bakoki ko se développer à travers formation et kozwa bongo bandeko bakoki koteka na ba pharmacie ba o bazali bongo expérimenter pe professionnaliser pe lisusu kodote mboka na biso na ba OPJ o ba ebi bongo mambi ma droit de l'homme pe bakoki bongo koyeba lolengini ya kosambisa mingi penda ba criminologue à travers formation ya criminologie. Manso ma bengami na ba banso balingi kozwa formation et bakiti bobele na siège ya vient et va pour na commissaire na tina ete bakoka kozwa bongo formation et il s'agit de la formation en criminologie à laquelle nous formons les OPJ au sein de l'ONG à Mosekou. Tout à fait, je suis formateur, j'ai formé beaucoup de gens, que ce soit en droit de l'homme, que ce soit en criminologie, j'ai formé beaucoup d'OPJ, beaucoup de défenses. Mes premières vraiment impressions, je suis face aux étudiants quand même qui me suivent très bien, qui suivent bien la formation, qui défendent, qui ont compris que non, cette formation ici, en criminologie, c'est une belle et bonne formation pour eux. C'est ainsi que je vois vraiment ça va jusque-là, parce que nous sommes au tout premier module intitulé Notion générale sur les droits de l'homme, auquel tout étudiant est censé connaître ses droits afin de se défendre et défendre aussi les autres. J'invite un peu tous mes compatriotes, tout le monde, de venir suivre cette formation. C'est une formation très capitale parce que nous sommes en train de former des OPJ qui sont les auxiliaires du ministère public qui seront lancés dans le marché dans le but de pouvoir mener les enquêtes ordinaires afin d'attendre tout ça par PV et consorts. L'ONG vient à mon secours. Comme pour la formation en pharmacologie, nous lançons un appel à toute la population quinoise, si pas congolaise en général, et particulièrement nous lançons l'appel aux habitants de la Chambre de venir suivre la formation en criminologie. Nous donnons la formation en criminologie pour former des OPJ et des inspecteurs de la police judiciaire. Alors, l'objectif, c'est ouvrir les yeux des gens
afin de lutter contre les abus que nous sommes en train de voir. Nous voyons beaucoup d'abus dans notre vie ici à Kinshasa. Nous voulons que tout le monde ait la connaissance. C'est pourquoi nous lançons l'appel. Les cours ont déjà commencé. Nous sommes au premier module. Il y en a encore plus d'une dizaine, presque 2 dizaines. Nous lançons l'appel donc à tous les nécessités de nous rejoindre. L'ONG vient à mon secours et situé au croisement de l'avenue Ntoto et du boulevard Lumumba, juste à côté de la maison communale de Kimanteke, bien sûr, dans le district de la Tchambo. Bienvenue à tous. Tokiti sika na DCA Debout Congo en action ikamami bongo na mwana mboka Denis Kalala o ayebaki mokolo ya le 31 décembre kosangisa ba mama veuve na tina ete akoka kokabola na bango mwandambo ya loso pe soso na tina ete bakoka kolekisa suka ya mvula na esengo tola na manso lokola ma lekaki. Debout Congo en avant o ikamamaka na mwana mboka Denis Kalala yebaki bongo mokolo ya le 31 décembre 2024 kosangisa ba mama veuve nyonso tu ya Kinshasa po ete bakwa kokabola na bango mwandambo ya bilei pona suka ya mvula ezaki bongo loso ezaki soso pe mwa milangi ya jus na tina ete ekwa ko permettre pe na ba mama veuve nyonso ya engumba Kinshasa bakwa pe kozwa mwa eloko ekoki ko permettre bango bakoka pe kolekisa feti ya bonana 2024 na esengo. Sina maloba na ye mwana mboka Denis Kalala wazali bongo mokambi ya Debout Congo en avant azanga ite kolimbola manso. Problème na biso c'est très simple. Balobaka bien que mozu ya pasi ayebaka pasi ya balenge. Toza ba membre ya gouvernement te, tosalaka pe na gouvernement te. Toza na ba ayant te. To raisonner tovandi tolobi que non, il faut kopesa Congolais sourire. To kopesa Congolais sourire ndenge nini. Eza na ba mama ta biso bana na biso bazolia alie musuni abwaki mususu. Mais maman mususu avandi loboko na kita mazolia musuni te. Tolobi que non avec peu de moyens. O toza na ngo biso bana DCA to banda nanu parce que ouais c'est la première pas. O to bandi nanu to pesa mama veuve eza ba veuve leo to sangisi que to fete na bango. Topesa bango ata mo musuni mo loso bakende kolia yango wana nde eloko moni esangisi ba mama kibaya tosepela na bango elongo parce que baza ya biso mokolo nzamba akopesa biso ebele toko exagere bazwa nanu mwandambo ya soso mwandambo ya loso bakende kolia nde mosala toza nango non. DCA ezali parti politique te ezali ONG ezali pona Congolais amiyeba eloko yaza neti awa toza na bawazalendo bayebi eloko bango basali tango bawazalendo batelemi lelo tozo gagner bitumba tokotelema kaka na bitumba te parce que yo okoza l'artiste okotelema kaka na bitumba te tozotelema po topesa mboka na biso valeur to créer baemploi na kati ya bato topesa baninga sourire bao bazalaki bachômeur bazwa mwa mosala po bameka kosurvivre et puis nayebisako une fois tozalaki no na émission nayebisako ke non tozali na formation tozoforme bajeune fille bajeune garçon baoyo basuka na 6e tozolinga bakontinue tofutela bango université bakontinue polobi bazala bato ya malonga bameka kosoutenir chef de l'état parce que o tozosala eza soutien tozosoutenir Faci na propre moyen na biso na lolenge na biso toyibaka te mbongo mutu te toza na gouvernement te tozosala yango na propre volonté na biso na bolingo mboka. Esengi koyeba ete Debout
Congo en avant ezali bongo yo ko stricté ezali bongo ko encadrer bilenge pe ba mama nyonso ya engumba Kinshasa pe ya République démocratique du Congo na tina ete eko kosunga bango na tina ya kokende liboso na kolakisaka bango misala na kosunganaka pe kopesa bilenge lolenge nini bakoki kozwa misala mpona kosungama pe kosunga ekolo na biso. Totikala bebele na matali bongo kimia na ekolo na biso mpona kozwa sika maloba ya mokambi ya éveil patriotique azali bongo avec Pascal Mukuna o atalisaki pe makanisi maye lolenge nini bana somi ya ekolo Congo bakoki kosangana na tina ya koluka kosunga FARDC pe ekolo na biso ekokoya na maboko ya banguna te tolanda makanisi maye. Tozali kolancer message na peuple congolais en général. Bandeko nyonso bakoza bazali kolanda biso de partout. Message eza message nini? Message ya mawa, message ya passe, message oya ndenge tozali milliers. Bazomo mabandeko butu moi mais biso tofandi kimia tozali kovake na ba occupation na biso. Message na biso ezali ya même FARDC lero bakomona ngo bakomona ke peuple population et biso pe maboko tokotika bango moko na fronte biso photo créer front mususu awo na kati contre bamindele marche na biso ezali likolo ya bamboka nyonso ya minene tozoba une grande puissance o bazali kobundisa biso puisque eza Rwanda te eza bandeko meme ya Kenya wana Uganda te soki lelo États-Unis alobi guerre esili kusili puisque bango nyonso basangani bake kosoutenir l'Ukraine oyo azali agressé. Mais pourquoi biso agressé 10 millions de morts mais pas même condamnation. Bazolité bazokoma pour pas bande comme kama négociation bakama imposition na bango batia peuple congolais bolamuka elongo nande ko lizer tout ko solo là les 3 février kofanda na ndakute biso nyonso na balabala pona nini pona koloba non na France koloba non na États-Unis, Grande-Bretagne, Allemagne, koloba non na Belgique nde bazopesa bango minduki tokosala marche na biso kolongwa palais du peuple vers les ambassades. Et l'air tozo bima, bobi la fois passée, mouvement Salamaki. Tokozonge ce matin. Tokotel se ba mindele que trop c'est trop. Tous allez ko défendre, m'appeler, tout ça ko défendre mboka na biso. Kuna bato bazo kufu bango fongole ba ambassade. Alors, nandenge tozoke na mouvement, ce qui est zéli que bamindele ba yokite ba trouver solution te. Biso toko fande la bango de baba ambassade na bango. Ba ko sala musala te. Ba trouver les biso solution. Toko bande kolala wana. Ya biso nyonso wana toko luka banzungu. Qui tozomela wana kwanga tozolia wana soki tokosala 1 mois tosali 1 mois solution bima bambassade nyonso ezali de mèche na M23 tokozala liboso ya bambassade na bango jusqu'à ce que tokoya kosenga bandeko nyonso oyo baza na poto
Tokita sika na commune ya Bandalungwa wapesika alanga nzembo Blaise Bula akani bongo kokita na mambi matali bongo bopeto ya commune na ye ayebe bongo ko lancer action oyo bongi bongo kotalisa ete bandal ezali kongenga na installation ya ba poubelle na ba avenue nyonso ya quartier Moulard na commune ya Masina tolanda action yango lolenge liki na reportage ya Trésor Mwamba. Na cadre ya vision Kinshasa ezobonga mwana mboka Blaise Bula wazali bongo alanga nzembo ya ekona biso République démocratique du Congo azwili kanisi ya kopeto la commune na ye ya Bandalungwa mingi penda bandaki na quartier Moulard wapesika ba avenue ebele ayebaki ko installer bongo ba poubelle publique na tina ete bana nyonso tu ya commune ya Bandalungwa beba bongo kobwaka bosoto na bango na tina ya kopekisa ete bosoto boko ka bongo koya ebele na kati ya commune ya Bandalungwa esengeli koyeba ete akosuka obele na quartier Molarte akani pe suko kende na quartier Sinkine Bisengo pe adula na tina ete akwa bongo kokotisa vision o etali bongo Kinshasa ezako bonga esengeli koyeba ete mansoma ye mazali na cadre ya ko initier ba action e kokibongo ko accompagner gouvernement na biso na tina ya bopeto libongo engumba Kinshasa pe ba commune na biso o esengeli lelo estika la bopeto pona ko pekisa bongo makono pe makambo kilikili asengi na bana banso ya Bandalungwa bakuka bongo ko s'approprier vision eye na kochaka bosoto nyonso tu na kati ya poubelle omelima ina molangi otie na poubelle na tina ete engumba ya Bandalungwa eko kabongo ko ngela. Tokiti sika na biyamba mingi penda na ACK Victoire wapesika le 31 décembre ezaki bongo veye monene na tina ya kopesa nzambe matondo pe kobongisa mobu ekoya tolanda mansolo kwa malekaki na bokamami ya le prophète Jérémie Yalola. Le 31 décembre 2024, ACK Victoire et l'ongona prophète Jérémie Yalola, bazalaki nave monene ya fin de l'année. Manso pona kopé sans kolo matondo lolenga siliko bate la bana naye durant toute l'année 2024 ezaki pe lisusu kotika 2025 na maboko ya nkolo asalaki ba déclaration prophétique pona bandimi nyonso ya ACK Victoire na tina ete loboko na nzambe ekoka bongo kotambola na bango na mobu e ya 2025 pe lisusu ndeko prophète Jérémie Yalola ayepeki pe kopesa lisakoli na o etali bongo mboka na biso République démocratique du Congo na mobu ya 2025. Je suis la monnaie du peuple, je le député. Le Seigneur me dit ceci. Là-bas, je vois un tourbillon qui se passe. Ces chaises-là, là où il y a le président, vice-président, que c'est le trésorier, le perchoir là. Ok. Et c'est comme ça qu'il y a Babakosi, il y a la secrétaire, il y a un soin. Cela me dit ceci. Ça va sur la naboye. Quelqu'un. Et ça le mocho. Quelqu'un. Mocho moko. Quittera là. À Colomboana. Il y a quelqu'un qui va quitter. Et ça le mocho moko. Moi demain. Ça c'est l'État. Nous sommes en 2025. Ça c'est 2025. Moi demain. Ça c'est l'État. Il y aura des liki. Et quoi ça n'a pas de liki. Dans le Parlement, c'est les députés. Le Parlement. Dans le bureau définitif. Et quand on a bureau, il y a ma conscience. Dieu me dit ceci. Ça va faire de la langue. C'est là doit fêter le Congo. Il y a un autre qui est possible à notre Congo. Il y aura vraiment des catastrophes. Et que ça pèse ma cabine. Mais Dieu me dit ceci. Ça va sur le Malabali. Jérémie, regarde. Il est bien dans le Congo. Ce qui passera là. Ne doit pas fêter le Congo de la manière qu'un canicule. Et possible pour moi que le légume. C'est le temps de bricolage pour ce pays. Je vois ce pays est en train de monter. Mansoma Mazalaki na tina pambate et sengeli kobanda mobu ya sika elongo na ainsi dit l'Éternel pour na koyeba lolengi nini Nzambe akoki kotambolisa biso.
tokosukisa basango na biso na sango ya Baruti Tabernacle oyo poso elengela mibongo mama na mabondeli na jeune pe prière na centre tope mingi pena na temple ya Baruti Tabernacle elongo na révérend pasteur Carlos Kalala Baruti wape sika abengisi bana banso ya message mingi pena ya Baruti Tabernacle bakwa bonko pusana na milulu e kobanda bongo le 29 et okene bonko suka le 1er février 2025 et na tina été ya kopesa bana na nzambe ningi saba kwa bonko zo ba solution na mami matali makono pe ba blocage pe lolenge na lolenge on ezali invitation et pesami na ndekola biso Carlos Kalala Baruti azali bongo mokambi ya Baruti Tabernacle sena sango e batata ba ndekonde to sukisi ba sango na biso na mokolo mwa lelo botikala malamu nde to kutena bino mbala ya sima bobele na etando eke na bino bolula ya radio télé ACK.